C'est un grand plaisir de vous savoir très nombreux, chers téléspectateurs, vous nous suivez à travers le monde. C'est la Mama Africa, Léa et Pekawabi efface le tableau Mikobo Mune Mama Africa te Mikolo to zongi mais to beta masolo ba na Nzambe, hein? Baimbo Kabwa tellement belé à travers le monde. Bino bolanda biso dans ya YouTube, bino pe boko zo libako kolanda biso na télévision, na chaîne locale na biso, to pesi bino vraiment mbote poete to ebi bozali wana ebele yambo penza tokota na masolo na biso to peto annoncer bino wazali invité na biso à mokola lelo tika na pesa bongo. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Diesco Mapouye Lobi, l'homme simple meilleur que ça Msalane. Bien papa ekofona pesio mbote na bosanité bageya bisika okolanda biso do pesio vraiment mbote baimboka lelo la Mama Africa tozongi susu na makolo ya papa Nzozi poete ya zali bongo mokambi ya lingumba ya Katvel to betaki na masolo na début année makambo ebele alobaki makambo ebele a prophétiser ki penza makambo ebele. C'est vrai que mingi ba miromaki mais to monaki tout au cours ya année le lenge baliwa esile kokota na ngambo ya basala Nzambe. Savez batu balobi ebele ba balobaki ngana prophétiser ki et tout autour vraiment temps ko kozonga lisusu penza mopandi ya Katvel te mais lelo tozongi sous na makolo na ye. C'est vrai que tobeta penza moi ma solo eza mingi eza un peu vaste mais côté le mingi sur rôle il y a Saint-Esprit nakati ya lingumba. Voilà ndé d'annonce kibino. Merci de Diesco Mapouya papa Nzuzi boni Malao mama impekale ya tozane sengo mingi parce que kalati to kota 2019 na pesio bambote belé na papa sika zali blinko na pesie bambote. OK. Merveille la bino subozui le quoi qu'on a la biso papa Nzuzi par rapport il y a rôle il y a Saint-Esprit. Yo c'est vrai que nous qui c'est zali à Katvel différence na bino ni zali entre Katvel et l'église de réveil monsieur. Bon biso tozo simba Bible. Nde mfumuki mbangu na discours ya mbandasanda tindaki biso bana nga bokonye kotanga Bible eloko moyibi ayibi esengeli bobotola yango. Ça dit Bible eza biloko na biso et outi na ba papyrus. En plus batnyoso bazana Bible bazala mindele te bazala ba noir. Ba mindele bazaki na besoin ba dominer mokili yango wana ba balolaki makamnyo se koma pona bango. Mais lelo kimbangu aye abebisi makamna na bango nyonso lelo to bani koyeba ete tous les prophètes Mahomet, Bouddha, Jésus, Krishna, ba Moïse, bazaki na bango ba noir. Yango eza la Coran, eza la Bible, eza la livre hébraïque, eza biloko na biso batu mwindu. Biso na bango bazo kumisa mindele, biso tozo kumisa o bazana Bible, baza ba noir. C'est ça. Idée on a vraiment c'est idée à que Nzamba zali mwindu ndeko silikolo ba et tout ba Mahoma bango surtout bazali ba noir. Bozwango wa pezaki révélation ou bien karabino moko boye inventaka. Te ezala nango bandaka la mama. Batu wana Nzamba tikala ko bimela bango. Pape Jean-Paul II alobaki na Jeune Afrique été le Christ est africain, Dieu est noir. Encourager les Africains à chercher leur authenticité. C'est-à-dire, Koloye Zoza, Moutou Mwindu, Église catholique Moutou, et Bimitila, et même la Biso Bible. Mais Pape Jean-Paul II a confirmé que Nzambe azali moyindo Koloyezu azali moyindo. Papa Diangenda a kesusu plus loin lobi Koloyezu wana ya Moutou Mwindu auta na Nord Angola aza congolais. C'est-à-dire bisoté ba Tupac ba lobango ba tebele ba lobiango ozomona ezan lelo pasteur dayo azobimisa ba vérité pasteur aliloba azoloba ke yezo za mutu mwindu c'est-à-dire ezan makambo ezalaka nango ba kosaki mokili lelo ba vérité siko comme bima c'est ça. OK matondi mingi papa Nzuzi olobi c'est vrai qu'au début déjà na yoka que bino bo soutenira parole de Dieu donc biblia bo doutara na Bible te oui. Mais si on tient la Bible zo que Dieu est esprit. Mais yo zo que Dieu est noir. Est-ce que Nzambe ce qui vraiment réellement a qui pour sauver le monde? Est-ce que cause de identité mort quelqu'un à cause de la noire, toi à cause de la pembe ou bien zali réellement esprit le lenge Bible zo le banabiso? Au moins Pape Jean-Paul II aza mutumwa munene na bonzambe. Papoto yebiango. Alobiango na Bible kaka na Genèse. Balobi mukili ezalaki vide. Ma ezalaki mokilizaki molili esprit ya Nzambe tambolaki na molili o nyonso eza na molili ezomona na te eoza couleur ni noir ozomona c'est ça on les a révélation sikando zo mais pas Bible eza esprit eza loko tozomona te mais zo ko agir c'est ça non
esprit et mon anaka yo ndo na miso mon esprit te ngana na miso mon esprit ba bazana miso nde ba komona ba oyo bazana miso te ba komona te mais esprit ezali loko mutu akomona bote aza mutu te akoza la pembe te akoza la mutu te papa kasi mutu o pe atangaki ke oyo abandaki classe atangaki te ya zwaki on est l'invisible apesi bazoba po bakoma mayele lokola ye ozomona mubiso nde oto tozomona tozoyebisa batu oyo balanda biso po bazwa nzela bato minene balobi ba confirmer ba grand homme de Dieu ozo comprendre pape Jean-Paul II papa diangenda ba passer rebelle lolo bazolo ba mindele belé bazo confirmer que kolo yezu aza mutu mwindu atikala kozala mundele te mama aza mutu mwindu atikala kozala mundele te comment te kiso kozolo ba bongo ils ont commis tricage po ba mindele po boloba que nzamba azali pembe yo koto lobi azali mwindo moi te que nan exa nzama kozala juste azo intérêt moko quelqu'un ka se brancher quelqu'un quelque part te mindele ba miyibi ba olo ba no vérité te bon nzambe bandaki na Afrique vous comprenez l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est-à-dire nyonso e bandaki berceau de l'humanité e bandeli ya nyonso e bandaki na Afrique batu ba yebaki nzambe liboso ba Afrique ba mindele ba utaki par-ci par-là ba koyeko la bon nzambe pa africain. C'est-à-dire, bisonde mututo yebi nzambe. Nzambe ya solo azan Afrique. Nzambe ya solo azan mutu mwindu. Yango moni ba grand prophète. Batu ya nzamba makasi ba yakaka na Afrique. Précisément, surtout na RDC. Tangu Joseph Loba na Pierre alobi mayozo loba ezali papa nanga azali likolo nda révélo yongo wantu za na Matthieu 16-17. Est-ce que nzambe ya mwindo inda za likolo ou bien eza nini oza likolo na likolo o biso na se mais oza likolo wana azali nzamba mwindo to azali nzambe ya mondele ya minde elo na biso yezu alobaki eloko moko na ndako ya tata nanga ba porte eza ebele ba porte nini oyo yazaki nango relation 1 ya mibale ba révélation penga na pesa eutaka ke pa nzambe tata nzambe na biso ki ba passer ba kokufa na yebisaki bato élection kozala te na yebisaki yo mouvement ya l'église catholique bazosala d'ici mars ekosi lesilaki omonaki yango na misu na yo c'est-à-dire nani ayebisa nga nzambe nzambe wana kaka yesu azalaki na misu akomona amonaki soki Pierre olobi Pierre amonaki ke oyo ya lobi eza Pierre te mais euti pa tata nzambe eza normal. Tata na ezali moindo. Oui, nzamba aza noir, pape Jean-Paul II ba memela biso Bible. Bandima ke nzamba aza mutu mwindu. Esprit noir yango mutu dominaka mokili. C'est ça, eza nango likambo ya koloba te ya kokende musika te nzambe azali mutu mwindu. Les bandela mokili. Oui. La Bible, surtout la Genèse, hein? Oui. Bible le dit que Dieu a dit créons l'homme à notre image. Le lengeni nous définir partie wana. Kasi nzamba lobi créons l'homme eza mutu moko te eza pluriel ozo comprendre eza nde ba Elohim basala mutu yo zana Eloi na yo o asala yo na forme na yo ngape na zana Eloi nanga nzambe mama sona koti na ko troubler mutu mama nzambe c'est-à-dire yo zana Eloi no yango moni kolo Yesu tanga zana ngomba abengi Eloi Elohim Eli misuba bakanzo abenga Eloi pona nini otikinga c'est-à-dire nzambe na ye mutaza nzambe na ye ozana Eloi na yo po azana forme na yo ozana makambu na yo c'est-à-dire ndengo monaka mama na trouver mutu kuna spiritualité za musika ozana Eloi ozana nino c'est-à-dire tant nazotala yo nazomona yo tina kati na cerveau ozana Eloi nini cervelet na yo chassis wane kangio ménage ndeni ezo sala tina misu na yo na hôtel incarnation passé na yo ozalaki na c'est ça. Oh, chers téléspectateurs, binomoko bozo yo kawana ezali bongo Papa Nzuzi. Oui. Papa Nzuzi, c'est vrai que tozonga na kati ya makambo ya rôle à Saint-Esprit parce que tozo vraiment basé sur yango. Mais na ngito kotana no tozonga moi mukesima. Par rapport ya politique ya mboka na biso tout parce que toza penda na temps chaud ya mayeko leka na politique. Olobaki que élection ekozala te. Oui. Aux qui n'ont révélation parce que c'est vrai que tant qu'on nzamba ko pesa révélation pesa na détail nyonso tant aux qui détail il y a révélation on est qui dit à quoi jusqu'à présent batbaoz la élection le 23 mai tout le monde a déjà na liro ezo ko c'est comme si ekozala te za ki ndengeni nzambe azana programme nayi
C'est-à-dire Nzambe aza na relation pena bato atindi ezaka papa nzuzi te. Bato bazé belé o Nzambe moko poni. Yami balé élection ekozala par rapport à quoi? Ndengi tozalaki awa église Nzambe ezaki église kimbangiste. Parce que l'esprit nyonso monaki bakangaki. Tangu ya mindele bayaki tokenek déportation o ba boma o ba salabwe. Loko la temps ekoki bazonga na Congo. Esika ni tokocha bango. Parce que ba cimetière d'abord ceux qui botongi ba cimetière à bande côté, ya ba mama te ya ba tata te ya ba noko te ya ba tata lekite famille nyoko maka. Ba mbongo ko bunga basi bazo balate ko nyoko mapasi ekotaka liwa. Siko be esprit wana nyonso bazaki ba koko na biso. Il faut ba ya papa diangenda ayebaki batonga misé. Misé na batongi yango pona kokota be esprit na ba objet sacré o ba belge ba yiba biso ba kanga kuna photo zuango e ya kokota na air na misé wana evanda. Lokola be esprit wana evandité. Ba objet sacré wana ekotité élection ko zalandeni parce que be esprit wana nyonso bazo telengana. Ba koti kuluna banani ba okomona ba politicien nyonso ba kokoma simba benda kuna ngai boy eloko malunge kozala te. C'est-à-dire problème eze pa na biso église kimbangiste nde basangana bango nyonso bakendo kotisa l'esprit wana kuna bomona kimia makambo nyonso omona ba politicien na bazana eloko te ya kobakisa na likolo bango tout baza be étiquette eza problème spirituel soki yango evandi nde bango pe bavandi. Soko besprit okuta ndenge ni parce que esprit loko to ko mona te c'est vrai que le bi yozo ko monango eze loko to mona te ba okota ngoni mboza mikuwa ya bato ba kufaka wana ba komemango kuna ou comment? Bon na koyebisa bino na Israël ba na Israël tang bazobima na Bible po basala miracle Moïse asala kinini asali tabernacle azui mikuwa ya bato ba kufa nyonso achango wana yango pe abanda ko sela miracle sikoyo lokola tokomi na moment oyo o baza ba continent ba kosala bazali ngana na lobi kaka o baza ba continent basala église kimbangisi eza wana centre na mokoto basangana ozomona basala ba prière o isika batata na bango batikela bango po kimie kota na mokili soki tozo nyoko ma ezaki église kimbangisi ozomona soki tozo eza na ba église o nyonso o mono te rien bangwana basambela kate baza na programme ya tata nzambe te église catholique. Parce que tout le monde dit bangon bazo ko défendre penza population attend difficultés au kota na mboka. Ko défendre population étant que humain mais problème spirituel ndisika makambo ezali. Okoki ko yoke là bas famille na ngeza na pasi. Mais nzamba tia yo te yo muto ko bongisa famille. Tant que muto ko bongisa famille azane mwana muke bogozela ye titanga kokola. Ngolo même ce que église Kimbanguiste, ils ont un rôle moi comme nena ko jouer dans mboka. Donc il faut réconciliation ou bien ni parce que tu as l'église ébélée, l'église de réveil, mukuna, aseka donc tu as l'église ébélée. Maintenant il faut nini. Kaka Kimbanguiste a pamba on est tout ba koko sangana Kimbanguiste était pour que ba luka solution en mboka. Mama tala non ba konja mboko kasavu bwazalaki toujours kaka na bana ba papa ya mfumu kimbangu bango misatu. Mobutu aye tangu kutu alali diangenda mfumu alongo azolo bani mutu alali aboyebi ete azaki prophète lokola tata na ye a prophétisaki nga na 58 na kokoma mukonja mboka ozo comprendre nani président Kabila ye pa kendaka kuna bongo bango nyonso wana bakenda kuna baza bazoba bayebi nini o prophète atiki na bana wana ozo mona bazo luka nde lumière parce que ba prophétie en fumu kimbango elobama ki batongo pe bomoni bango mais faut ba ki makuna kimbangi se benga bango te Kimbanguiste ya kalane le loza un peu différent hein? Parce que balobi o mingi de soutenir majorité pas tout le monde en balo sous chadar pas ki ko ngumba ma tout ko loba nini nzambe kaka est-ce que kianga na benga bango boya te bango moko nde bakenda moni ngunza benga mutu te ya bengi bango te bango bazo kende ya za papa ya bato nyonso oyebike ba prêtre catholique bakendaka oyebike ba pasteur bakendaka bato ebele bakendaka kuna po bayebi nini eza kuna omoni mutu tellement nano comme na ba dimension spirituelle ikolo to diriger bato te okoyi kokoma kuna okoyi koloba te eza ya ye Félix eza la komi président eza la Martin Fayulu eza la nan Chadar eza la nan so ba komi ba président balinga te ba kokene nkamba
Pas ni bomba ni kuna na kamba. Mais famille ya kolo Yezu yango wana. Ya mibale famille ya molimo mosantu. Yo okima ndengeni. Mukili yango wana ndi. Okima ndengeni. Balinga te. Libanda zolo bandenge mususu soka komi président ke no mona makambo mususu. Eza lokolo koti na kati ya mai. Soko za libanda okotambula libanda ya na mai ndenge olingi. Mais so komi na katikati mai ya komemo ndenge ya lingi. Ndenge tongo okoma président oko comprendre mai wana ya église Kimbangi se komema yo ndenge bango balingi. Est-ce que réellement descendant ya Kimbangu o batikali kuna l'église Kimbangi bazo continuer réellement vision ya papa na bango to pe komi nango kaka moi tricage parce que mona mingi kaka majorité mtekenda kuna pourquoi opposition ezo kendete exact tricage te en plus par rapport ya 4e président professeur balobaka il y a longtemps na tuna kango une fois professeur wana est-ce que Kabila zaki 4e selon ce totali ndenge makambo et kendeli et tout est-ce que nandenge to komina ba instabilité boye désordre boye ezaka 4e ngara ye ou bien elo nini e bomba mina simanango to peza 5e défaut à changer totanga discours ya mbanda sanda ya le 10 septembre 1921 concernant Mfumu Kimbanga lobakini arrivé à roi kozala maîtrier batu bako kufa ko nyokwama batu bako loba atoke na apocalypse po eza makambo na biso baloba makambo wana ozo comprendre pardon toza ko kokisaka bilaka ya ba prophète ozo comprendre président ya parti politique mon côté akoki a osé na makambo ya ba prophète bango nyoso basa betikete soki pouvoir wana balobaki ekolata intel ekolata ope mamaleya ekolata pe muninga kuna mais OK na 4 na 5e déjà botanga prophétie malamu nani yako ya liboso tamso ko za musali na nzambe tamso bato nyonso bazo bimisa moko za président zati surprise mo lingo sala mana mokili bokanga makam nazo yebisa bino ozomona tamso likamo ingesa musala nzambe mutango diriger Congo agoyeba na pe place ako utate kwa tulendo agoyeba na place ako utate ndengi nazo taila bango afin na yebite nana musala na nzambe bango nyonso na yebite Félix aza musala nzambe Fayulu paza musala nzambe basambe la église moko kutu baba frère église moko bango soto mibale baza batu ya nzambe baba salite baza basali la ngamba politique ozo comprendre baba basali la nzambe na ngambo ya politique siko église wana bazo sambela bangonza baza kuna po ba isa bango secret ya mboko bisimbi na biso basimbaka Congo bayebi bango parce que ils ont dirigé mes bateaux basimbaka makambu bazali kisina tuka Congo et sika tuuta en Égypte toyena na nini na royaume Congo na kulumbimbi makambu nini zawana et sika bakunda ba roi makambu ni balobaka on ne sait jamais. Le bazoko acquisé Église Kimbangi c'est makambo ebele ba baza à la base ya makambo ebele. Ils ont continué toujours et que Batubati a confiance dans l'église Kimbangiste. Bande konanga moni Kimbangi sende na bi ebengaka mutu te. Ndeka na lobaki mai soko za libanda. Comment quoi héritage à famille? Te héritage à famille oui parce que ba famille royale ezali. Bolobaki loko te. Poani wana boloba nani anga Mfumu Kimbanga zu musala papa diange na zu apanziango mokili mobima ya komba Kimbanga. Kianga ni lelo sana bandeko na ye uzomona bazo sa musana na bango me babengi mutu yebisanga mutu lokola papa kianga na convier mutu na matériel to na nini parce que so kaka bimio na bi chèque mbangisa achela ye $10 comme un millionnaire te bon siko basalango pendant une année bakim kianga ni na bandeko na ye bazo sala continuité misala na bango ya batata na bango batikaki Église Kimbangi c'est église à molimo etambo maka selon programme tata nzambe. Okosa makambu na mutu makasi na yoto kokutana. C'est ça. Toujours qu'il est vraiment petit à petit vers la fin. Papa Nzuzi, tonto tunayo
mutuna oyo Bible biete na Bible ezoloba ete Dieu est esprit, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Na mopandi na bino na katuvel ndenge nini koki ko définir biso likambo wana moto soki aza na esprit ya nzambe ta kosa ya nzambe ta ko adorer nzambe te esprit ya nzambe eza na nga eza na nzete eza na nyama eza na mutu songolo parce que ezala nyama ndenge azotambula na misu balobaka estin mais c'est l'esprit amoana eza katnini ezotambula bande azana mayele ya bonyama selo ndenge nzambe akeli esprit ya nzambe eza biso nyonso sikoyo yonde tango okotanga makomi ya nzambe okotala esika nini eza ya malamu esika nini eza ya mabe ozomona ndenge toza wana toza na positif na négatif mabe na malamu etambulaka kati na biso okokokima mabe te okokima malamu te mais siko fo tosalaka effort tosalaka malamu mpo nzambe avant na kati na biso ame na biso ekola tozala na communion avec nzambe nde okomona barévélation ya nzambe okosala oyo nyonso olingi. Okay. Est-ce que pour la naissance à Jésus ezalaki question ya race? Oui, nkolo Yesu mutu moko aya awa na mokili azangi race aza te oyo bazangi race na mokili balakisa biso namonaki na ba image papa Nzuzi lolenge lingomba ya Katuvel bazali kosambela quelque part tomoni bato tutuka subitement tomoni mutu ayo pesa mbote après mutu wana akwei akufi eloko nini se pasaki wana te wana eza baskilo mpezolo c'est-à-dire ko pesa na mbota molimo tant to pesa yango eza biso na église faut ko kuba masani ko bongama ko saba prière so ozaki na mabe ko pusana te biso moko so zo pesa mbote na bato bakuya ka bakao bakamba kipena bato bazokuya pona ni c'est que azana beskri mabe atambola ki mabe tata wana zaki na misala na mabe ki po a contre biso ezaki na wapi événement ezalaki na Congo central na lokala na terrain silo ayaki a contre biso altanga linga contre biso na makamna mabe ya kinango. Allez, moto ya nzambe na satani tout anit. Pourquoi seulement akufa? Beaucoup parce que Bible bezo que nzambe yaki pona ko bomate mais pona ko bikisa. Mutu so bomona ki na mabe bongo pourquoi ne pas bolekisa on peka bobonde pona ye abongwana au lieu que akenaliwa. Moïse gout abomé égyptien. Wana lo barateka ya papa Nzusi. Au pire réponse tanga bomaki égyptien. Iye mosala nzambe prophète Moïse. O atika 10 commandements bara mutu. Bongo mutan pa yaki na mabe na bare esili yo mto baraki etonde akutana ki na ngunza o nga na bieka za na pouvoir ngai te asimba ki ne mutu nga na saye na nga kaka figura na zotala yanga ni na kati futu na ngunza wana ngai te. On peut expliquer biso pena phénomène wana bien tant que mutozoya na Katuvel à s'attendre que ceux qui apesi mbote et le comme ba retour à mabe kozala churier ou quoi te mbote wana avoya il faut senga ba pardon faut kuba ma faut mi otubela mais ko un esprit a ko mekate ba tu pe ba un esprit a ko meka ba kutana na oya bango po mingi to lakisa te ba kutana ezaka wana te mutakufi na kisantu batumi bale bakufa batu bakufa na bango soki oye na makambu no okufa zela biso tito kozonge pa nzambe to samba ngana kozana ba avoka bongo yo avoka nani ponga avoka na nkolo Yesu na tata kimbango bakonja mokili moni passe papa le lien to solo no penza tout au long ya émission na comprendre mingi boza plus branche na mopandi ya Congo central pourquoi kasaité boko sala pe ba événement na kuna parce que tozolo ba makamuni ezaka ba nkoto kuna makamukaka ya mopandi okuna na mona ki ona Martin Fayulu bolekaki ozolo bake tribalisme était tout consonne na lande makamna bino bozaki sika moko c'est-à-dire et pas na biso chargé à sécurité na komone ekofongoi aza mulubati aza mungala pardon ozwi secrétaire général na biso Kaiteng Radi aza mubembe amutali koloti nazana babofale nazana batebele bosiko kolobani ya mibale mupepe wana nde ekiti na ngambu ya Congo central nzambe moka ponaka libota oyo akobimsama ezala na kati ya Bible bakabolati ba Levitiki muni na bango yango banani boyebo nzambe akabula ngai te mama nzambe alobike makambo ekokita makambo ya Congo central soko tali atoli aza mungala ateka makambo mangongele o akufa tika biso ndeko na biso aza mungala siko kolobani dibinda na Kasai ateka makambo kwa makambo yo aza mulubati c'est ça le problème et ça ka biso te mama le
Je ose croire que bon ça lango eboki na ba province union so pona koloba na compte il y a Katouvel. Maman na poto chargé ya presse na biso kombone Kabangu. Aza molubat. Aza na Belgique na Liège. Aza moluba. Ozo comprendre toza na ba pupa mado. Oui wana baza ba Congo bambo, ba papambo. Baza bangala. Na poto kuna. Ozo comprendre toza na batandenge na ndenge. Vraiment, un grand merci à Binono surtout, un grand merci à Disco Mapuya, un grand merci à Papa Ekofo et tout le monde qui sont derrière la caméra. Oui, Moli Monsanto, peut-être moi masolo mingi, n'était sur une go back quelque chose yo moko au courant de semaine tout au long il y a mois il y a novembre, il y a décembre, aux un message moro particulier on s'en appelle sur pour un peuple de Dieu. Bon, pour nangai makambo tuna les 23. Les 23 Fumalongo Papa Diangenda Lobaki, na 1990, il y a 2 ans Koufa Lobaki, le 23 décembre, il y a un salam. Il y a un salam Lobaki. Alaka Kango. Annonce Kango déjà. Ça pour le 23 décembre. Le 23 décembre, il y a un boko lamour, alikamo ego salam. Le 23 décembre, il y a belé. Il y a aussi yango eko kisami. Asa prophète. Fubondi Sadi bovandaka na banda ku beaucoup misanzambe total ni o nzamba osala kati na biso. Donc ozo confirmer que l'élection c'est pourtant que nanga zolo ba ke ba luka ba possibilité pour que l'élection salama. Nanga azoloba ezanongo normal to pesier ba flair mais bato ba dirigeaka nanga na butu nanga na yo besprit et boye le élection gozalate. Bon, on a démarré la souffrance. Et makambu oyo sikoyo ezana église kimbangi c'est misé. Il faut si là, le col est sili, nuance to lo bangana yo. Ezana église kimbangiste. Misé déjà sili. Sili. Siko faut ba kotsa besprit. Siko lo nezanga to bena nga fa kotsa. Kasi kende kune papa kianga ni bosa l'émission. Ngana lobi nanga. Ngana nanga mo lobi. Donc to lo ba malheur ya peuple. À la base, papa Kiangani pe ba yebi il faut bango mais pourquoi ne pas basala ngo moins lo bango peut être malade de souffrance. Au moins ni batu mususu soki ozolo bake makambo etel nango ni Shadar ni Félix ni Faïlou olobi bango bana bango rien mais église kimbangi semte simbi makam misuba oloba nanga te akomolia mbanga Kabila boy na boy te yango makam suto nga oloba te. Vous comprenez? Bisoto ebi poani Kabila zana. Mais mito sona obi na lo barol na e. Batu baromo na ngosoki ndeni. Mais c'est ce rôle il y a président Kabila sans mandat mais ça toujours wana. Ezan Nzambe ou bien ezan nini to les appelle par force. Souci na ngai religion kimbangi c'est comme ma religion d'état. Wana to niatini onso. Mais bango ba osala ngote. Bango État laïque. Est-ce que dans le monde entier, État laïque est là? Et pas les musulmans, religieux d'État, c'est l'islam. Et pas les mindele, religieux d'État, c'est l'église catholique. Et pas les popo jaune, c'est bouddhisme. Bon, pas l'État laïque, il faut religion qui mbangi c'est comme religion d'État. Ce qui kaka Kabila président Saliango Bongo. Tony Atinyonso. Moutagocha Hazate. Monsieur Balobakiro soutenir Kabila. Donc, et le Belouana, ce qui a commission église d'État, donc à Tikali à vie. Bon, mon colondaku soit razo bapona ndaku na yo problème ni no bana mon colondaku. Yo ngo discuter na mon colondaku. Hein? On ngo discuter na mon colondaku. Lupango ezan par exemple ya yo leya. Na kino chilo tembe. Suka suko kozulanga préavis. C'est ça, yangwana ka mama. Na sur bamsusu ba siliki bamsusu ba katina na ba téléphone parce que mingi ba soutenir thèse oyote ça c'est vrai que ozolo bango we papa Nzuzi n'habité est-ce que oyo ka souci à peuple congolais 17 ans diront ba président Kabila mabanga ba que a gérer mboka mabe mais elobelno c'est comme si yende kaka yende est-ce que ça biblique que même si Moutakomi n'a fait un mandat ezili a commis sous comité par force, c'est normal vraiment tant aux oba. Si yo
président Kabila piangani infrane na kumisa kete naza mutu ya parti na été naza politique na kumisa été mais ceux qui na lobby na yo ceux qui a lobby kaka religion kimbangiste est comme religion d'état mutu comment na no po bon mati misu ba lega na TV ba ça elogoti rien non ebisa yo maman. Mais plus souvent, les Arabes occidentaux ne décident à répondre au président de la République. Mais déjà, tout le monde a déjà nous côté entre Bango et président de la République. L'une kokolo ba par là. Kabila miyebi hein. Azala qui aveugle les kala. Les lois miyebi. Mais soka kokyo ngana lingi. Nani atinyonso. Moïse abomaka égyptien. Mais nzamba pona ki yekaka. Mais naza muta Kabila te. Mais na oye besoin de vérité. C'est ça. Un grand merci à Jesco Mapuya. Nous sommes vraiment à la fin. C'est vrai que Mahamoroloba, Eza est belé, mais tant, Ezo kosa la moi de défaut. Ba umeli 17 ans, na pasi. Ce que batuba ba pasi wane eponani. Cause na ngweza. Cause ezali ba politicien te, ezali président Kabila te, mais cause ezali kaka pona ba esprit wana, il faut zonga. Église kimbangiste, église moko ikoko fiotola te. Biza baza étiquette église kimbangiste. Est-ce que nga naza ki naza mu église kimbangiste te? Naza église na ki ntwadi kentima ki ba velela. Popo na yebi nini oyo ezoloba makuna. Eza o ba lo ba te fu ba na ba tu vérité. Ba lo ba kolo Yesu mutu mwindu ba lo ba boye. Et si li maman, c'est-à-dire oh Kabila kutunga na kumisa kete. Na mona ke kutu na vision na ngate. Asala ka onga na lobi. Au moins ba ki sambeti ndenge ko betama. Mais c'est vrai que dans le monde entier, ça veut que malobezo bima parce que na ngam biso mun soto zali baeto vivre à penza na mboka Congo, Congolais azali humilié à travers le monde. Bazo bengana biso na Angola, ba bengana biso na Poto, ba mboka belé bazo ko monta Congolais passi. Mais non, Église Kimbangiste réellement ezali à la base à Marambe Belé, il faut ba échanger pour mboka na biso échanger. Papa Nzuzi yo ozaka pena bango. Et lok ozaka na bango te mais tant que mosala nzambe. Oui. Rôle nini yozo jouer en tant que Église Kimbangiste ezwa penza et tia makambo en place. Bon, bazana conscient bango mo likamnini o baebi. Yami balé, il faut batuba nyo kwama pour ba valeur à Tata Kimbangu. Parce que Tata Kimbangu alobaki akolongola humiliation nyonso oyo bako monisa biso. Tata Kimbangu akolongola ngo nde akomatisa biso. Est-ce que batuba ndima Tata Kimbangu? Balobaki ka musali na nzambe, est-ce que bayebi ki ya Saint-Esprit? Muto okolo yeso bandako laka. Vous comprenez? Na Jean chapitre 16 verset 7 à 13. Alobi soki nga na kei esengeli malamu nga na kende po mutu wana ya. Soki nga na kete yako ya titanga ko ya mutu wana akokabula mabena malamu. Akozwa o nyonso eza epa na nga Yesu yango akopesa bino. Akoteya o ya yoki o ya moni. Pe akokumisa lokumu na nga kolo Yesu. Pe akoprophétiser. Kimbangu a prophétiser. Branham peut qu'on a bango branhamiste plutôt be Branham. Bon Branham na boyete na lobi elokoti mazala prophète azaka pasteur na nga lobi la Branham akoya. Exacte Isaïe 53:8 à 10. Ezaya zolo bako kufa ya molimo mosanto akonyoko mapona peuple ne bako betaye bako kunda esika moko na batu mabe na ba riche pe mosali ya nzambe wana akotika descendance yende mutu akosisa processus ya nzambe akosisa processus wana mingi bakansaka Yesu eza Yesu te Yesu tanga kufi bachaki ne kuluz bachaki na demi yibi mais Kimbangu tanga kufi bake kunda ye na sapin soko kei bache esika moko na batu mabe na ba riche na sapin 1 ye wana molimo san pe ye akotika descendance akotika libota na yango ekokoma munene kopanza na yango wana Ezaïde asalobaki. Un mot de la fin pour toi Kabona. Bon makam na nga ya suka boye baete po mboka kimie kota
botia mutema na bino na ba politicien te ba politicien ba rosala musala na bango etant que ba politicien ba loba mais base ya ko bonga ya mboko oyo les églises kimbangiste eza ba église o bozo sambela te parce que programme nyonso ko banda Jésus ko banda kimbangu ba grand prophète ba Mahomet tout eza une église kimbangiste yango wana kaka. Matondi Mingi, Papa Nzouzi, entre nous, c'est là votre mission, présentée par votre humble servante Léa Epeka, la Mama Africa. Un grand merci Nabino Bozui Penza Libaku ya Kolanda Biso, Bobamba Biso Mabangate, po Tozo Sala Kaka Mosala Soki Nzambe Azongi Te, Papa Serge Tungila, missionnaire ya Nzambe na Mboka ya France, na Allemagne plutôt, Topesio Mbote. Un grand merci à celui qu'on appelle Duarte Lopez. Bisiko Zuko Landa Biso. Un grand merci. Ceux qui nous ont été très prochainement, Jesco Mapuya.